Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu Mama Deli na ye kosala video opona partager makambo oyo namonaka makambo oyo esamelaki ngai ndenge nayebisaka bino ke namonaki nyoka ya mwindu ndenge nabetelaki bino siko na kobetela bino ndenge nini eyaki kokoma makambo nini elekaka ndenge nini nayaka pe koyeba nyoka ya mwindu wana namonaka ezalaka nini nde na kobetela bino awa na prison oyo nga batiaka ngai prison spirituelle oyo ngai nazalaki yango wana tobondela po ete Ekolo azala na biso na video oyo tobondeli na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu Nzambe papa ya biso na lola mozalisa likolo pe na se Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso topamboli oyo tokomi biso tonetoli yo mpo na ngonga oyo kitoko papa yo opesi ngai ya kofanda devant caméra mpo na kosala video kopartage na bandeko nyonso oyo bakolanda nga na video Okolo topesi yo merci mpo na nyonso mpo na souffle de vie oyo toza nango merci po tozozwa contrôle ya nyonso contrôle ya bomoi na biso contrôle ya mboka Congo contrôle ya mokili oyo mobimba papa topamboli oyo tokomisi ozwa lokumu Kolo mona ndeko moko na moko kolanda video oyo Seigneur pesa bango bososoli ba comprendre eloko nini oyo olobi na bango na video oyo bazwa ya motuya na video oyo nga nazosala na maloba oyo nga nazoloba expérience oyo nga naleka nango papa ya mwana nasbeleli molimo na yo mosantu azala na ngai yenda loba ngai te naloba papa zala na nga na ntango oyo natelemeli oyo nyonso ekokoya koderange nga na ngonga oyo naosala video oyo ezala mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe video oyo ezala protege na makila na mwana oyo Yesu Masiya zwa na lokumu lelo lobi pe libela na libela nde na bonde bongo na kombo ya tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko nde nalobi napesi bandeko nyonso merci ba oyo bozotia ba commentaire vraiment merci Nzambe amona bino pe na bandeko ebele oyo bokomeli ngai botindeli nga ba audio nazwi ba audio ebele na WhatsApp na nga nazwi ba audio ebele vraiment donc nazaki tellement na mabondeli moko semaine oyo nazaki pe kokota WhatsApp te pendant 3 jours nakotaki WhatsApp te yango pe sali ke ekomi vraiment ebele donc nazoyoka nka malembe ta mosusu ndeko okolanda nga na video oyo yebi ke otindelaki ngai audio nanu namoni yango te oto nanu na répondre te vraiment na omona yango kaka mpona ozwa vraiment temps na nga vraiment naluka nakoluka vraiment nazwa temps vraiment nasala ta journée mobimba na kosala eloko naosala vraiment bamosusu te na koyoka kaka vraiment baaudio na ta 2 jours nayoka ngo vraiment na oyoka ngo donc ba oyo bolanda ngai oyo botindaki baaudio bamessage na bino ta mosusu omoniki ya Mama Deli nazotala message na nga te donc eza normal mpo eza ebele nazoyoka message ifo naluka mpe nazongisa pe quand même na audio pe nazongisa lisusu donc yango wana ezosala ke sisiko ba audio mosusu ya bato mosusu nao nayoki yango te naoyoka yango kaka vraiment bolimbisi mpo nango nazali na choix te bino mo boyebi kaka surtout okoti mabondelo oyoka su ba audio na donc eza ma distraction makasi yango wana nde tokota ba prière totiki vraiment surtout WhatsApp na tika yango vraiment makasi vraiment po okoya kofongola yango boyoki makambo mosusu kuna donc ebimiso na présence ya Nzambe donc eza vraiment bongo na oyoka nka bolimbisi mpona bato nyonso oyo botindaki ba audio na oyoka kaka na video oyo merci mpona ba commentaire na bino na omona ba commentaire merci vraiment Nzambe azwa lokumu surtout na ba conseil
nazwi ata ba audio ebele ya ba conseil vraiment nzambe merci nzamba malamu elo na ina loba nasalaki video na lobaki likambo ya nyoka o namonaki ya mwindu wana donc soki mana landi bien video o nazosala eza donc eza lokola témoignage ya makambo nanga ndenge nini ememaki nga na bonzambe ndenge nini nayaki na bonzambe nde na explikaki na video oyo eutaki kolekana oyo nalobele likambo nyoka oyo mwindu namonaki wana après ndenge na explikaki bino ke bato na mboka wana bayebaki ke ngai nazokufa kala mingi te mpona mboka na bayebi ke soki moto omoni ka nyoka wana ata suyo te yeba ke 1 mois ebele kokufa sikoyo yango bande kosala soki moto amoni nyoka na bakoti kikumbi na zamba koti kikumbi kuna basali baseremoni donc soki na comprendre bien bakobimisa esprit de mort kati na moto wana à l'après les bakobimisi après 1 mois na basali feti po comprendre ke akufa lisusu te liwa elongwe kati na ye mais na nga sikoyo lokwa nazalaki mpe mopaya na mboka wana na njazi mboka moko mbo nango njazi na Lunda North nazalaki mopaya na mboka wana nani akosalela o cérémonie bamona ngaka bayokela nga mawa bazelaka bayebi kaka na kokufa ti mpe 1 mois 2 mois 3 mois eleka mpe nakufa te donc bango moko bande koma esiko kokamwa akufi te aza na ye ka akufi te bande kokomprendre te mais ok ezalaki promesse oyo nga napesaki nzambe promesse oyo nga napesaki nzambe ke soki nake poto na banda kosambela donc promesse wana ndenge nga na comprendre na promesse wana yango esalaki mpe ke le bato mabe bangi balianga le koko na biso apesi ngai na likelemba na ye lere apesi ngai nde esalaki ke promesse wana yango esaki mpe na mondi na bango kuna balobaki tozomona ye boye to bandeko na nga nzambe akontrolaka nyonso ezala na satan le diable nzambe akontrolaka ye nzambe akontrolaka ye donc nzambe mpe adirigeaka ye nazoyebisa bino mpo promesse oyo nga napesi nzambe yango mpe esaki mpe na mondi na bango balobaki tozomoni aza ne nanu boye soki akende poto akoma na valeur wana tokolia ye tokolia ye akoma na poto mais bayaki koloba sikoyo ke bazwi bayebisi koko na biso oyo alingaki kolianga apesa bango kaka ngai apesa bango deja molimo na nga apesa bango deja molimo na nga deja bakanga yango deja bandeko na ngai soki balingi balia mutu bato bafandi to mutu alinga lia mutu fo babanda nano naloba yango le nyonso fo babanda nano kozwa nano molimo na ye batie nano bake na ye na prison na bango kuna ou bien bake na ye na molimo na ye quelque part place oyo bakokende koboma ye bakoboma ye na molimo nde na kimosuni mpe boye ekosalama ozomwa nayebi te soki eza nini me oyo nga nayebi ke bakoboma ye nanu kuna nde na kimosuni boye kesalama sikoyo yango wana sikoyo bazalaka nde nini bazalaka si bazwa deja mutu bakanga yo deja na prison na bango bayebi ke mokolo tozalaka na beso toboma ye toza na facilité tobomi ye mbala moko nabetela bino prison moko oyo nakendaka oyo bazwaka nga oyo nakendaka na prison moko wana na prison wana oyo nayebisa bino bana moko ya mike mibale bamemi nga na velo boye nabetela bino baobolanda nga boyebi yango donc na velo na prison wana balobi ke yebo te na prison oyo ya donc normalement nde bazwaki esprit na nga bongo ezalaki faki baboma nga kaka na prison oyo eza baboma batuka lelo bazwi yo mpe babomi yo lelo ezali prison oyo eza ke bazwi yo batia yo nanu kuna baboma yo ti mokolo balingi koboma yo ezali mpe so ngale bazwaki nga batiaka nga na prison oyo fu baboma nga le même jour zomona batiaki nga na prison oyo faki baboma nga le même jour wana faki nakufa bandeko na ngai mais bakokaka te nabetela bino ndenge elekaka ndeni bakokaka te koboma nga bakokaki te nde banjulu banango yo okufaka te
Yoko okufa te na betela binango. Alemba mo chef na lobi na bozo eboke seka na prison po prison oyo batu balalaka awa te. A prison ezaka ba donc ozaka na délai ya 24 heures kaka fo ba boma yo. Donc prison na yo monaka batu musu bande konanga batu bakoma kokufa abelite mbala mo kaka akufi. Bayebi ke mutu na soto bito te na prison o akorumela akobondela ou bien bato ba bondela pona e akangolama. C'est mieux yele to zue kaka mbala mo na prison o ya lelo kaka to bomie pe lelo kuna pe na kimosuni pe akokufa pe kaka lelo. Ozomona ezalaki ndengwana ezalaki vraiment bongo nde na betela binongo vraiment ndenge elinga kosulika mbo vraiment ndenge elekela kawana ale après obando bananga yo ko kufa te yo ata na poison ko kufa te yo poison ekota te na nzoto no chef na banga banda ekoloba na ndenge na loba nango na loba nkuna siko prison mususu o bakendaki na nga wana o prison bato barumelaka na yebisa bino nakuta mwana mwasi wana o na bandaki koele na bapriere nakutaka ye na prison wana bacubaka ye batonga na motema na ye bacubaka ye batonga na motema na ye po na kibomoto boye aza na problème ya motema donc wana siko bazoboma yo malembe spirituellement pe baoboma malembe do bazo boma o noki te so bana posa ba bomo noki ba boma mbala moko kuna awa pe okufi pe ndenge ezalela kim so nga prison na batiaki nga nde na expliquer bino ezaki prison oyo batinga me bakoboma nga mukolo nga na koya poto nde siko na prison na nde batiaka ngai donc o nazoloba boeza makambo na yaki koyeba ngo après o nzambe apesa nga explication après kobima na prison na obetela binongo. Dans la prison, on a na Angola. Na temps wana déjà, on a monaka déjà nyoka na ya mwindu na ndaku. De temps wana déjà si bazwa ki molimo nanga. Si bazwa ki nga déjà batenga na prison. Bake na nga déjà batenga na prison. Lekela kinde nini lokola koko na biso l'air azaki na 5 personnes neli ke manda liaki 5 personnes fois pesa. Apesa ka 4. Etikalaka mutu moko ngo siko pa pesa nde siko ezaki ngai ezaki siko nga siko ndefo apesa pona kokokisa nombre ya batu na ye wana wali kemba ya liaki siko mutu moko ngo wana siko ngai nde après balobi na yeboe biso tolingaki te balingai fazala mukolo babike ye age eza na muke soka age ya muke fazala mwana moko oyo aza deja na nini moto atangi ba classe mo makasi ya 6 azwi musala bien ou bien bo yo lobika auta ilunda yaki na mbongo fazala mutu mo pa sombi lupango asombi ba mituka aliona le to rozoi za penza na valeur mais kaka botozo mona valeur nete yele alobine bango ke na azokende poto ndeska babaki mukola koke na poto nda akoma na valeur po wana deja sosali deja mo pa moko na vie oko osunga pe bandeko doki soki balepe mutu a poto na mabota pe ezaka pe valeur nzoka na monde na bango spirituel ozomona nga to le na ko yoka nga bi nzambe nanga soki kutu na yeba ibo fa na ya na ngata poto te po na ngola pe na zaki na nga bien ozomona mais nzambe ka ye moko ndenge ali siko le bazwaka nga na ngola bongo bandeko nanga esalaki ke bandeko nanga nga na ngola ata mokolo te na lota ndota mabe ata mokolo moko te bo wana nazoloba bolimbisi nga na ngola ata mokolo moko te na lota ndota mabe batan wana oyo nazalaki na problème wana bakizwaki nga na prison spirituelle en tout cas na lota na nga ndoto ya mabe te nga na vie pendo bandoto na bazalaki mutu akolota te avant na ya pe na bonzambe bo nazalaki mutu te ko na lali na loti bo en tout cas ezalaki nga bilo moko ra na ndoto pe kana mamba ndoto te na yeba ka nde na ngola période moko na lota ndoto moko bo esalama nanga na batu nyonso tokamwa ndoto wana o na lotaka nanga moko elekelanga na lotaka ta bandoto mibale oyo esalamaka na même période wana ezaki na période oyo nazobeta biso ya suka te wana ezaki mwa avant nanga muna ndokamwa koma na loti ndoto oyo pe esalami ndenge wana donc deux fois na lota ndoto esalama na une fois na banda kobela makasi na lota ndoto mobwe wana na obeta yango ta mosusu
na ba makamsu so pe na ina lobela on lobela ngo eza pe na likamo makasi na kati wana donc yango wana bandeko na ngai na temps wana na lotaka ndota mabe te vi na ngai mashaka bien soki na tindi biloko na ngai na koteka kitoko en tout cas nazaki na problème te na vie eloko moko te donc nazaka très très bien mais nzoka nde molimo na nga déjà ezaka na prison spirituelle bandeko na nga eza na prison spirituelle nazaki ni maladie ni problème moko ni kokoso eloko moko te donc soki na yebi que tout va bien ezaki tout va bien mais nzoka nde naza na prison spirituelle si bakanganga na vivaka na prison spirituelle nga na yebaka na ngai te ke nazaka na prison spirituelle yango na bandeko mosusu ozomona ke nga nazalaka na nga bien vi na ngai ezalaka bien fo kobondelaka mpo oyebi te ta mosusu ozalaka no nde na prison boyoka siko lisolo boyoka ndenge témoignage eyali après sikoyo le naleri na ye koya poto do le na ye koya poto nayebi na nga pe te ke napesa nzambe promesse bino mo boyebi ndenge na expliquaki kuna na pasteur ankutu nga na baki bondela mpo na ngai yebisa nzambe nakufa te ti mokona ke poto soki na ye nakufa malamu nakende nanu poto mpo soki nakufi na temps wana nde na omona siko bokonzi ya likolo ozomona kaka awawa nakufa te nayebisaka pasteur bongo mpe abondelaka après ayelanga bamakambo oyo nabetaki wana doki ndeti koescroke nga bilo monde eza bien te kokosanga ke nzambe moto alobi ne mbala moko namonaki ke aza faux pasteur mwesu na se souvenir na likambo oyo nga nalobaki eza te naye nanga mpe poto awa le nakomi nanga mpe na poto ndeti motu nyonso ndenge ayaka na ye nakomi nanga mpe na poto nakuti nanga mpe periode wana na ba 2001 wana na France awa vraiment loyenge ezalaki chaque vendredi okaka mutu kaka adi toke na biso boîte de nuit toke na biso restaurant bilo moko bon ba vendredi samedi bilo moko ya ndenge wana ole nga pe na ye nga pe mona pe adi to bima na biso toke na biso boîte de nuit na ke na nga na batu toke na biso boîte de nuit na bande na pe ko kipete mais lokola pe fi na nga na sambelaka na nga pe te natiaki na nga pe kate ko lokola na ye poto na banda kosambela en tout cas ezalaki eloko moko te ke ezala na motu na nga ki oyo na banda kokende église to kosambela naomona na ngango importance te mpo banda kala na kipaka na ngango te mais après nakomi kofanda pa tantine na biso moko le nake fanda pa tantine na biso wana tantine na biso wana azali na bana mibale bazalaki na babitumba bana yango bazalaki na mwa baproblème nde azalaki kokende église yango mpe balakisaki akomi kokende église wana sika mpe awumela ye non église wana te bandeko na nga nga siko le nake fanda kuna mpa na ye nde après ayebisi nga alobi ade ndenge eza wana kutu na ndako nene na kena na kuti ndako mbabufani tutaka miziki lena na ndao linga tellement ba miziki ya ba kofi surtout toute miziki to bina bobo asepelaki na nga makasi po atikalaki ye moka na bana donc ngale na ye wana na ofanda na ye asepelaki na nga vraiment makasi nde nazotia miziki wana nazolakisa kobina tozobina biso bamiziki ya mokili kaka ndenge wana asepelaki na nga makasi mbamoka ayebisi nga bia de dimanche tokende église ngabi dimanche église o dimanche bongo tokende église ngabi ok problème ya te tokende église dimanche wana samedi nango sikoyo babengi nga camarade moko abengi nga ne tokende biso boîte de nuit toke boîte de nuit boyaka bo tokende na biso boye na banoko na biso ngai pe na bi ok problème te nakoya kasi naye kokende nakute na camarade wana tomeme na banoko na bango toke na biso na boîte de nuit toke na biso na boîte de nuit le tokomi na boîte de nuit wana pe à l'après ti baye kozongisa nga fe ya na ba je vais ba 5 heures vers ba 5 heures nde baye kozongisa nga na ndako le siko na ye wana nakoti na ndako siko tantine na biso asiliki opo na nini yo toyokanaki tokende église mais okende o boîte de nuit ngabi problème te tokende église tokende nde après tantine na biso ayebisi nga lobi
tolamuki na tongo po église on pe yaki ya tongo alia lamuki nga pe na lamuki po asilika te na lamuki pe kaka na bonga mpe toke église bandeko na nga le tokomi na église yango raisonné kaka nga nazalaki na boîte de nuit de tina 5 heures bayi kozongisa nga mpazo na ndako na 5 heures leta nalala tolamuki soki 8 heures 8 heures wana siko tokomi na église déjà na boye nga soki nazalaki soki na ke église na ndolinga kaka batiaka mabonza aire à louange tozoyemba tozobina wana sepelaka mais aire oyo nga bande kolinga te ezalaki aire ya mateya mpona ndeki kocomprendre eloko te na mateya epuis soki paster azoteya nga ezopesa nga pongi nazobaye do nazalaki déjà bongo do nakokaka déjà mateya te so wana siko ekutani mpe jour yango naza mpe fatigue na pongi epuis babandi su koteya le babandi koteya nde esika namonaki nazo kosomnole ka ndenge ezalaka nazotiaka boye do bazoteya na mateya do boring vraiment boring donc nazotiaka nazalika nazotiaka bongo nde après bon ndenge omoni ka bato tofande na bango mpe pembeni wana le nazotiaka ka boye bandomona quand même ke nazo kosomnole nazonimba babengaka konimba nazonimba boye nazotia boye alaprès bandeko na nga nayoka kaka mongongo moko lobi na nga nayoka ye na matoi mibale mpe na kati ya motema na nga epuis nayoka yango bandeko na nga banati nde nayokaka ezalaki mokolo ya liboso nayoka mongongo ya nzambe bongo epuis nde nayokaka ngo wana na batemps nyonso nayoka eza différent wana elobaki lokola elobaki makasi do na façon moko okoimagine te nayoki yango na matoi nanga mibale nde toyokaka boye me makasi ndeti moto alogangeli yo makasi epuis nayoki yango so na kati ya motema na motema na nga nayoki mpe onde litoi efungwami na motema nazoyoka eza ndenge oyo toyokaka lelo te oyo nakoyoba nayoki nzambe aloba na nga na kati ya motema na nga ozoyoka nzambe azoloba na kati ya motema na yo me wana ezalaki onde motema efungwami ekomi litoi ndeka toyoka na litoi nazoyoka sikoyo na matoi mibale mpe na kati ya motema namonaki yango bizarre bokoki koimagine te nayoki litoi na nga matoi na nga onde efungwami su makasi litoi su motema susu ekomi su litoi eba efungwami ezoyoka différence eza nini nde na comprendre différence nango différence ezali moni nde na oloba boye peut-être soki ta mosusu omona nzambe so alingi aloba na nga na motema nazoyoki na kati ya motema nazoyoka na kati ya motema na nga nzambe azoloba mais wana siko nazoyoki na kati ya motema te différence ya wana nzambe merci wana siko nayoki na kati ya motema te mais nazoyoka ye motema nde moto efungwami omonisi ozoyoka moto na litoi eza te koyoka moto na kati ya litoi na yo nde azoloba te ozoyoka moto azoloba na libanda nde ozoyoki na litoi na yo mais wana siko na nde oyoka ndeti boye soki ndeti nzambe aosola na nga naoyoka ye na kati ya motema na nga mais siko wana siko eza lokola motema na ngai efungwami ekomi lokola litoi nazoyoka siko nde nzambe azoloba mais le wana nayebaki te ke eza nzambe don naoyoki mongongo elobi na nga ke ye paster abazalaki koteya nde nayebi mpe te mateya nini abandaki koteya mais akomaki na place moko oyo kaka nga nayokaki do nzambe afongaka litoi nayokaka parti wana oyo paster wana ateyaki wana paster yango alobi kaka alobi eza na bato mosusu awa balaka nzambe ti moko baoya poto banda kosambela me lelo bakóma na poto basambelaka na bango lisusu te bakóma na bango bavia basanga bavia baboite nuit boye mbala mona yo eloko kaka na mateya nyonso paster ana ateyaki nayokaki kaka wana nayebaka pe te so ezalaki réellement mpe paster yango ateyaka bongo me nayokaki paster alobi bongo ale mbala moko nayoki siko mongongo oyo nga naoloba lelo mongongo ya nzambe le wana nayebaki te nayoki siko mongongo ya moto alobi na nga eza isi yo ti abi na nga si yo moto olaka nzambe ke moko oya poto obanda kosambela me lelo okóma ana poto ole obanda kosambela ndenge olakaki nzambe osambelaka na yo te ozokendaka no vi na yo ka baboîte de nuit vi na yo na baeglise vi na yo na baboîte de nuit te
vi na ona ba boîte de nuit te yo vi na ona ba église yo faut kendaka église olakaki egangelanga mbala moko siko na yoki ona ndeka na expliquer bino mbala moko na telema na puissance nyonso na ganga makasi na telema mbala moko nga nalobaki bongo mokolo nini mbala moko na susumuki bato nyonso babandi kotala nga bandeko na nga soni moko bokoki koimagine te naoka soni nakomolenga gigi nakomolenga nakima toni nakomotalatala partout nani yango alobi na nga boye nani yango bato nyonso siko baotala mbamo bato nyonso baotala nga mutuka azalaki pembeni alobi te azalaki kolala seka loti nde basimbi ngai bafandisi ngai basimbi nga bafandisi nga bandeko na nga nazo tremble na ndenge moko nga bi non tobima tokende to six église tobima tokende do nazo mona église oyo eza na mongongo moko ya mongongo moko elobelaka bato na église oyo do nasepeli nango te nga nazobima siko lokwa mpe nayebaki na nga nzela te nga komopaya nayebaka église yango ezalaki na Saint Denis lokwa mpe nayebaki na nga nzela te nga komopaya bandeko na ngai na moyena bimea te nazaka koblige ya kozalaka tantine na biso wana oyo tozalaki nana mpo tobima na ye nzela moko bandeko na ngai don nazokolenga nazobanga nakomi kobanga kobanga na ngai ezalaki ke eza na mongongo mona eglize oyo elobelaka bato do funa kima funa bima mongongo wana ezoloba telema makasi epuis ezoloba na motema na bato ese ngai nazalaka na litoi na motema na nga ese mitema bato ezalaka na litoi eloko nazalaki nonka yango wana ti église ilere esili tobimi wana ile tobimi na esi tantine na nga na betela ye ndenge elekelaki nga bi tantine tala ndenge eza na mongongo mona église na bino elobelaka bato bayabi mongongo nini nga bi nono yoka mongongo ntabi te nga no na yoka te mongongo yango elobi na onini nga bitala makambo elobi na nga elobi na nga boye elobi na nga boye ayebisi nga se yo olakaka olobaka na nzambe ke moko yo oya po to banda kosamba yanga naloba bongo te jamais kutu naloba bongo nde abi me nga na bi église oyo eza bien te po koyoka mongongo wana osepela te nga na oya susu église oyo te po mongongo wana nasepeli te ndenge lobi na nga ndenge wana pourquoi ekoloba na nga bongo nde sikoyo mbala moko tellement nazalaki kobanga makasi nazolenga abi tokenda ndako so tokomi na ndako natuna bato oyo bamemanga na église wana soki bango mpesi bayoka mongongo abenga 3 bato différent basambelaka kuna oyo babanda église wana kala ayebisa bango bino bato bobanda église wana kala estce mongongo moko se eloba na bino kuna na église wana nga na bango babi te esali nini ote jeune fille na biso na memaki kuna ye ayoki mongongo moko elobeli ye kuna azobanga kutu boyeboye yango azoloba ke église wana eza na mongongo moko elobelaka bato na kati église wana nde bato yango baotuna sikoyo elobi na ye nini mongongo yango mona apase bango nga mona nga na banzulu bamongongo yango elobi na nga boye elobi na nga boye bango balobi na nga me mongongo mpe elobi na yo mabe te yo banda no kaka kosambela tika no kaka kokende na boîte de nuit mongongo no elobi na yo mabe te me nga na bi me pourkui elobi na nga na motema litoi na motema ese na mitema na biso tozalaka mpe na matoi litoi mosusu na motema babi te tozalaka jamais na litoi na motema matoi ezalaka mibale na motema na biso tozala na litoi te nga bi me mongongo le ezoloba nayokaki yo mpe na kati ya motema na nga litoi moko eza na kati ya motema nango ndire efungwamaki ebandi koyoka mongongo le ezoloba babi en tout cas tocomprendre te mais eloko eza kaka bien ke mongongo yango elobi na yo makambo mabe te mais nazali kaka na kimia te abengi mutu mosusu baoloba na kaka ke eloko eza bien mongongo yango elobi na yo makambo mabe te mais nabangaki vraiment kokende susu église wana ebangisaki nga mpo nayebaki te bango le bayebisanga ke mongongo wana ekoki kozala mongongo ya nzambe ata mutu moko aloba ye na nga te ke eza mongongo ya nzambe eza ekoki kozala ata mongongo ya nzambe mutu moko aloba na ngango te sikoyo nga nabangi kaka ke mongongo moko boye pourkui mongongo fe eloba na mutu mpe na litoi bandeko na nga naye kokende Angleterre le nake sikoyo Angleterre nakomi sikoyo na Angleterre kuna nde esika nake susu koyoka lisu mongongo yango donc ezalaki kaka soki otie likoka na église le bazoteya mongongo wana ekoloba na yo sikoyo mongongo yango elobi na nga na Angleterre le tokei église ezalaki séminaire moko le tokei
mungongo wango elo bazobela babi bato bazana ba problème baleka liboso ozana maladi ozana ba problème ya immigration ozana ba problème ya mikanda banini leka liboso to bondela pona yo mwana mwasi moko azalaki wana pembeni na nga andakobondela makasi azoganga siko le wana nga nayeba ekobondela te soki nake na baeglise ndeti ya réveil bon lokwa mpe nasambela ape na réveil te soki nake na réveil nde bagangaka na bebebebe bazoganga nge dérange anga nga bina osambela ndeni o kuna azoganga kuna azoganga makeli bosiko nga na osambela ndeni nazala siko nazofandi na nga kaka nazoyoka na nga bango nde baosambela mpo na ndokoka yango te na ndokoka yango te ke o kuna azoganga na omona ezo déranger nga moyen nga nasambela eza te malamu nayoka na bongo siko le na ndai koyoka priere mwana mwasi moko azobondela na azolela makasi nga siko esika nazalaki na kati na nga na bandi siko kointercede mpo na mwana mwasi yango boleo nayebi yango ke naobenga yango kointercede mais le wana nayebi na nga te na kati na nga nazokea mwana mwasi yango mawa nga na bi moto azosambela azolela pourquoi azolela boye c'est kaza na baproblème sérieux nzambe yo mpenza oza nzambe normalement moto aboye fo azwa solution na problème na ye moto aboye mpenza nzambe fo sunga ye tala ndenge azosambela makasi boye tala ndenge azolela nzambe mona ye wanga siko nazoloba bon kati na nga nzambe mona mwana mwasi oyo aza na baproblème azolela boye mpona nini boye après le babengi ke bato boleka liboso oyo boza baproblème bamoko mwana mwasi anga alobi na nga se elekisanga le alobi ka se elekisanga na pusani boye naoki nzoto malili na bi nazalaki na raison imwa moso yango azolela aza na baproblème ti azokende ko nazotalika azokende nazoloba nzambe na mwa moso aza baproblème yango azolela makasi boye na prière nzokanda aza baproblème nzambe esala na vi na ye problème nyonso aza nango obikisa ye nazolobaka nde mwa moso yake nayoka meme mongongo bandeko na nga elobi na nga yo mpe oza na baproblème si leka liboso ti sikoyo wana sikoyo mongongo yango elobi na nga sikoyo na litoyi lere elobi na talaka nga sikoyo makanisi na nga sikoyo nazo koloba mpo na obenga yango intercession nazo kointercede mpo na mwana mwasi wana ngabi nzambe sunga ye mpenza seigneur ye mwa mwasi oyo ye ndeka azokende bongo bandeko na nga mbala moko namoni naye koloba nayoki sikoyo mongongo ya nzambe alobi na nga le wana mpe nayebi te eza nzambe nayoki mongongo ya mutu oyo wana nayokaka liboso elobi na nga ke yo kasi yo mpe leka liboso yo mpe oza na baproblème iti elobi na nga ndenge wana yo mpe leka liboso yo mpe oza baproblème nayoki yango makasi mbamoko na telema na ganga problème nini naza nango na ganga bongo ale na bandi su kolenga bato mpe kaka po leo nde naoganga bongo bato kafu bayoka epuis omonaka nazolenga mpenza oyoka mpe mutu nazolenga ale mutu kafu afandisa ngai na nyinyo ozomona siko wana lere esali siko bongo mbamole na fandi nakomolenga ngabi ngazanga problème te nazanga problème te problème nini naza nango nazoluka makambo nyonso problème nyonso oyo balobi kuna nga naza nango te oyo maladi naa nango te problème ya mokanda naa nango te naye nanga kutu sika baototina ku bavocha na nga ebele kutu naza na problème ya mokanda te naza mpe na nini te babenga nini nango babenga bandoto mabe mpo babai so mpe moto alota bandoto mabe aleka nalotaka mpe bandoto mabe te bongo nga mongongo oyo eya koloba nanga ke nga naza na problème nini nga naza na mongongo oyo sikoyo naboyi koyebisa mpe bato ni grande sœur na nga naboyi koyebisa ye mpo naye kocomprendre ke bato oyo nga nayebisaka kuna France bacomprendre na bango te bazoloba ke tozala na mpe na nini te na motema bazoyeba te sikoyo so nayebisi so grande sœur acomprendre na ye te mongongo nini ezoloba na nga nalobaki bongo nga bi natika na ngai kaka mongongo yango nayebi te so naye nabela liboma ye obie nini nango mais naye kocomprendre ke soki oke kaka église nde mongongo oyo ezoloba na ngai do natala soki nakoya église te mais grande sœur alobi nga na ndako na nga motu nyonso afandaka awa dimanche biso nyonso na église lwa nakuta ye na ndako wana eda yango ndeko na nga yo oyo osambelaka o moto aye kofanda na ndako na yo ndako eza ya yo fo oyebisa ye ke awawa
chaque 21 biso to sangana na salon to bondelaka awawa biso chaque jour chaque dimanche to kendaka église mutatikala na ndako te eko sauver mutu wana po nga e sauvaka nga les grandes sœurs alobi ke po nga e sauvaka nga les grandes sœurs alobi ke na ndako oyo chaque dimanche mutu aotika na ndako te biso nyonso église moyena tika pe na ndako eza te malgré na ezoyoka mungongo na église yango ezoloba na nga mais nazaka obligé ya kokende kaka église yango après alobi pe na ndako oyo masanga ekokota te donc nakoki komela masanga te alobi pe na ndako oyo miziki ya mokili ekoki kobeta te ozomona donc yango wana ezalaka mutu place okomeli so okuti bango na vie de prière ekosunga yo mais place oyo okomeli so okuti bango na vie ya baboîte de nuit bozaka bato ya baboîte de nuit okuti bango na vie ya bamasanga na ndako yo mpe mela o ngale na bon wana nakota nango te donc mela masanga boye eza kitoko boboye mwe mpe oya na bonzambe eza te ngale nake na Angleterre eloko ya liboso na esungaki nga mibeko oyo grande sœur atielaki nga ozomona mibeko wana esungaki nga makasi donc esika sikoyo moyena yoka miziki ya mokili eza te bofwe na nkuta bi okokeno na voiture ke yoka kunanga bite na tika kaka ozomona donc yango wana mais esaki siko les jours wana oyo nzamba alobaki na nga ke na litoi ke naleka naza na baproblème naza na problème sérieux esika siko jour wana nde nakomi kobanga na bi mpe na oyebisa yango mutu te le tozongi na ndako bandeko na nga nakoti na chambre na fuka na fandi na bandi na kopense na bandi okanisa nga na bi pourquoi mongongo oyo ezoloba na nga boye mongongo nini epuis eza nani azolobaka na nga soki nake na église epuis azoloba na nga kaka soki nake na église eza nani yango juste nandisi kokanisa liboso elobaki na nga funa banda kosambela pardon nalakaka nzambe ke na banda kosambela me banda nakoma na nga na poto nasambelaka na nga te naza na nga na via baboîte de nuit boboye mokomiso ekoloba na nga ke yo vi na yo fokendaka baeglise yo vi na yo makambo ya nzambe boye wana ka na église ekoloba na nga suki leka liboso yo yo mpo oza na baproblème leka liboso sikoyo nayi kotala nyonso wana nga na bi ngongo yango ezoloba na ngonga makambo ya bien nakanisi siko conseil oyo bato ya France bapesai nga balobaka na nga ke mongongo mpe elobi nango na yo mabe te ezoloba na yo makambo ya bien yango wana sikoyo esalaki ngai ke naloba ke ok si c'est comme ça nabanda na kaka kosambela à la presse sikoyo nde naye koraisonne wana ka na butu wana oyo nayokaka na séminaire wana mongongo elobi nake na problème bandeko na nga na meme butu wana na fandaka na mbetu boye na bandi kokanisaka mongongo ndenge elobaki wana nasi troisième fois na nga mongongo eloba na nga bongo epuis nandi kokanisa mongongo ndenge ezoloba na nga mene komona ke mongongo yango ezoloba na nga makambo ya bien ke na banda kosambela vi na nga masanga te vi na nga église ndele naye koyoka bonga bi funa ntango na pratique eloko ya liboso nakanisaki bato ebele basambela me baza bahypocrite basambela baza bahypocrite na kanga bato ebele asambela makasi me okanga ye na bambeba okanga ye na mabe okanga ye na makambo mabe donc ozokanga ye donc makambo moko ya bien te moto asambela makasi me osutuka kaka boye basente ozokama bu moto asambelaka akikoya nikobo ndenge nini moto asambelaka me azoloba no likambo boye okamwe moto asambela moto asambela me azokosa sikoyo eloko sikoyo na bandeki kobaye sikoyo bato basambela yango wana yango na ndeki kolinga komikotisa mpe na makambo kosambela te mpo na ndomona yango ezala nango baage na ndomona yango pardon eza nango bato eza nango normal babanga na bango nzambe te malamu kutu ata na osambela na te nakenda église te mais nabanga na nga ka nzambe ata vana la na sambe na nga te me natambo na obanga nzambe nga ndo loba bongo siko mokolo ndele na zui décision nga na bi vraiment lokola esali ke nzambe mungongo oyo ezoloba na nga boye ezoloba na nga makambo bien nga natosa na nga ka mungongo bandeko na nayebaki te ke eza mungongo ya nzambe nayebaki te nga na bi natosa na nga kaka mungongo yango nde ezoloba na nga loko ezotinda nga na makambo bien natosa na nga ngo kaka mais nakozala
chrétienne oyo te aza hypocrite naoza hypocrite te notambo na obanga nzambe so bato bamoni nga bate mwana mwasi oyo asambelaka naoza lokwa bato mosusu te oyo basambelaka nini nde esika ma nazwaka mpe jour wana décision na vie na nga bandeko jour nde nayaki kozwa décision mpenza ya vie na nga nalobi ke na bandi sikoyo kosambela na ndenge mpenza te bato mosusu basambelaka wana basalaka na mabe bazosangisa na mabe nga na kosambela na kosangisa mabe te na kosambela nalobaka bongo nzambe na nga témoin nde apres na bi eloko ya liboso fu nasala nini nazalaki enseigné te nayoka bamateya te na vie en tout cas na mpe nayoka na nga te oyo bamateya boyeboye nayoka te mais nga moka na bi do fu nasenga bolimbisi na masumu nyonso oyo nga nasala na mokili fu nasenga siko bolimbisi nzambe alimbisa ngai epuis asunga ngai mpo lokwa ye alobi na nga nazala moto akosambela nde tomona basere en Christ basambelaka do bato bamonake moto asambelaka nga na banda omona doki so naza bongo basambela ondeye kitoko te ondeye bien te nga siko nayebaki lero obandi kosambela bongo folata ndenge bato ya nzambe balataka donc olata eloko ya mokuse te lelo na tolata biso bajipe ya mikuse nakolata so eloko ya mokuse te nakoki kosala boye te do naomona ke pourquoi fu nazala bongo nga nasala naka bolamu me nakolata nango nalingi jipe ya mokuse na vivre na nga vi na nga mais so nabandi kosambela ezala ata mosusu différent nga nakanisaki ezalaki bongo epuis nabandaki komona na Kinshasa moto so abandi kosambela vraiment omona moto achange akomi kolata nde mosusu bien akomi kolata bilo mwa bongo sikoyo yango wana sikoyo nga na nda olinga sikoyo vi wana te epuis omona bato yango wana azosalaka masumu yango na nda osepela nango te mais nga sikoyo nalobi ke nzambe nga sikoyo ndenge ngongo oyo ezoloba na nga bongo na bandi sikoyo kosambela donc fu nasenga sikoyo bolimbisi ya mabe nyonso oyo nga nasalaki na mokili oyo soki nasalaki mabe moko boye nasengela yango bolimbisi na ngonga oyo bandeko na nga nafukama nazwa kitamba na nga nakangi na mutu na bandi kosambela bandeko na nga mokolo ya liboso oyo nazosambela namoni ma ya miso ezokita yango moko sanke nga nabimisa ma ya miso nazosambela ma ya miso ezokita nazopangusa ma ya miso ezokita nga nazopangusa ma ya miso nasengi nzambe elimbisa nga soki nasalaki mabe elimbisa ngai ndenge mongongo oyo ezoloba na nga boye nabondelaki kana olobake nasengai ka nzambe alimbisa nga soki mabe moko ezali alimbisa nga nabandaka natosana kaka mongongo oyo ezoloba na nga nayebi te pete mongongo yango eza nani pourquoi azoloba na nga ka boye nasengi ka bolimbisi epuis problème nini oyo alobi na nga naza na problème vraiment nde eyaki koleka bongo bandeko na nga sikoyo tokende sikoyo wana nayebisi bino le esalaki nasepeli ka natia yango mpe ka témoignage yango nde nini nayelaki na bonzambe donc ezalaki ndenge wana nzoka nde sikoyo le nzambe alobi na nga ke yo mpe leka liboso yo poza na problème na yo poza na problème sérieux leka liboso kasi babondela mpo na yo me naboyaki na yango koleka mpo nga natelemeli yango nani yango aloba ndeka na betia sikoyo nzoka nde likambo yango ezalaki ke mpo nazalaki na prison spirituelle nazalaki na esprit de mort bangi balianga nazalaki na esprit de mort yango wana sikoyo nzambe atiaki ke leka liboso babondela mpo na yo mpo na esprit de mort oyo oza nango me nga nayebaki na nga mpe te bandeko na nga ekoleka wana bayi kopianga ndako oyo ezalaki ya ndako ya ngunda ti bayi kopianga ndako ya ngunda tozalaki 5 filles bapesa biso mutu na chambre ndako ya monene mutu na chambre na ye nde sikoyo le naye kokende sikoyo kuna na ofanda sikoyo nga moko na ndako wana do na chambre na nga wana nazalaki nga moko nde esika na bandaki via bonzambe wana ngai moko mboka mpe batinda nga église ya bakongolais eza te bandeko na nga église ya bakongolais eza te nakoma kuna le na bandi kofanda
bandeko na ngale na koma kuna nde esika loko na bande daka kosambela nga moko nazo kosambela na osambela ka mikolo yango wana eloko ka ebanda ko matanga na mutuke mungongo wana elobaki na nga ke na leka liboso babonde po na nga po naza na problème siko nga na bandeko ba problème ni nga naza nango bandeko na nga nzamba yebisanga te nayebaka te soki ndenge ni ematenga nga moko ka na lobi ke problème o naza nango nga mo nazoloba problème o naza nango eza bayimba lianga ndenge ba mama bakulandanaki bakufaki siko turo ekomi turu na ngai bandeko na nzambe na likolo témoin naloba bongo nga moko après ndi na ko comprendre ke ezaki molimo wa nzambe ka mutanda lo bakati na nga nalobi nga bia do likambo ngo eza nde kokufa te do na ina kufa na un esprit de mort na ina kufa ndenge ba mama balandana bakufaki siko ekomi turu na nga funa kufa yango na ngai ifo na bondelaka makasi nalinga lisumu te po ndenge nazokufa kala mingi te boye nakota bokonzi ya likolo nakende lola eloko nga nalobaki yango wana bandeko na nga nazalaki soki nafukami na bandi kosambela nazobondela nzambe sunga ngai lokwa nazokufa kala mingi te nakende lola papa pardon nalingi lifelo te nzambe limbisanga soki mabe moko nga nazoyeba te papa limbisanga nakende lifelo te papa nakende lifelo te nakende lola so na bandi kobonda bongo nazolela nzambe nanga lola limbisanga na mabe nyonso papa wana me nazokokumisa nzambe oza malamu mingi kumama na yo nzambe olingi te nga nakufa na neta nazalaki nango ya masumu nzambe olingi te nga nakendaka baba nzambe olingi te oza malamu mingi nakumisi monene na yo oza malamu kolosunga ngai ndenge nazokufa kala mingi te nakota lola prière nange ezalaki bongo pa nazosambelaka bona osambela bongo bandeko na banda kozela liwa eyaka te un mois mobimba nakufaka nanga te nabelaka te eloko te nakufaka te nzomona sikoyo na mokuse nakota na likambo na ye nalobela nzambe nalobi mingi ok ale nzoka nde leri bakoko na biso apesa molimo na nga bazwaka nga batiaka nga na prison spirituelle bazwaka nga batiaka nga na prison spirituelle wana nazalaki bandeko na nga délivrance na biso bato mutu soki ozobondela délivrance ezalaka moko te nazoyebisa bino vérité badélivrance ezalaka kaka ezalaka nzambe adélivre oyo omoni nga badélivrance na pasa na étape ya badélivrance na pasa na badélivrance doki délivrance ya liboso nayebisaka bino oyo namonaka na parlaka langue epuis namoni esprit ebimi na nzoto na ngai esprit akoko na biso ebimi ekei wana ezalaki délivrance mpe parmi badélivrance nazwaki nazwaki badélivrance ebele omwa moko mosusu nalalaka boye nasisi kobonda na balalika boye namona chambre na nga onde omoni bagroupe de prière oyo ya kala wana na Congo wana obanda obeta bambunda bazoyemba wana namona lokola ndaku chambre na nga mobimba etonda na bato nga nalala dans l'espace didididi nazolenga kaka boye dans l'espace nazaka boye bazobeta bambunda bazoyemba nzambe nanga napesa yo nini napeso nini nzambe nanga napesa yo nini na masosali nzambe nanga napesa baoyemba nzembo wana bazoyembo nde bagroupe de prière wani nga siku nazo complètement mis ezoleka na chambre nga moyen nasala eloko eza te naza dans l'espace donc nyonso ezaka badélivrance na bande kodélivre nga ozomona nde ezaki sikoyo wana siko mambo na oyebisa bino esi namonaki deja oyo koko na biso abimaki na nzoto nanga esi elekaki deja lere elekaka wana après kaka koleka wana esika siko nakomaki kolota bandoto ya mabe na olota wana siko bavision na nga efungwami nakomi siko komona makambo spirituel ebele nakomi kosola na nzambe epuis nazomona bandoki
ndenge bazwa kokota po baluka kosanga mabeso na ganka au nom de Jésus bazo panza na kuna na mona makamba bon pendant 11 mois wana na kolobela ngo na video mususu. Donc oyo siko na oloba sikoyo nzokande bazwaki molimo na ngai bakendaki nango na prison spirituelle banda nazalaka na ngola moni ba prison spirituelle musu na betela abino ezalaka ba expérience moko bazio bakena na prison spirituelle mais omoni ke na prison ba meminga bakena na prison spirituelle na mambo eleki kuna na ndengo ozape libéré na misusu ezalaka yo moko bimino na esprit oke na prison spirituelle na pona koka ko blongola ta mutu moko kuna ouais donc ndengo na mais wana eza différent wana ezaki penza ke ngai nazalaka na prison spirituelle wana dotoke na deuxième vidéo na ibsabino makambo nini o nga na monaki na prison o nga nazalaki makambo ni bande koleka kuna ndenge nini na kangola maki na prison wana ndenge na kangola maki na prison wana elekaki ndenge nini makambo nyonso elekaki ndenge nini na prison wana na obetela bino na video o nazo sa siko limaro D boyoka makambo o elekaki na prison bandeko bolanda video limaro D po makambo nde ya makasi o nga na saleli video o eza na limaro D po na remaka bato balanda mingi limaro 1 mona limaro D bato balanda mingi te makambo nga na saleli video oyo eza penza na limaro D yango na bandeko bolanda limaro D ya video o vraiment nzambe aza na moko kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino toke na video limaro D na osa ngo kaka siko nde kana la telambo na osa limaro D merci.